Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika, bizubino, boboto, bondeko. Na kati ya mabota la bilo bandeko. Shalom, shalom, naba homme de Dieu. Shalom, na bandeko na biso, nyonso balandaka biso. Vous boboto, bondeko, na bandeko na biso église catholique. Et puis, tokei mbangu, tolobi. Oya biso ba musulman, ba salam alaikum. Tout tendance confondue, bambote ebele. Vraiment, on est là, tout ça la émission oyo. Na sali yango na pokwa, bande konanga, likez, partagez. Et kozala bien, tozo lamsa conscience. Yaba bande konabiso mibali. Vraiment, tozo lamsa conscience. Voilà. Et puis, nazo lobela, vraiment, sujet à Marcelo. Na beti yango mwa kara mwa mingi. Mais, na lingi siko nga moko pe na pesa yanga ipe. Par. Alors, bande konanga mwa kopo a café. Moko patina pokwa lelo mabete a na kacha UK parce que toza vraiment na mulunge makasite moi coca 0 p et ça la rappelle bien donc voilà ngala nga mingi ba coca oyo eza na non sugar voilà non sugar 0 voilà bande konanga ibo partager bo like émission bo partager et au ça la bien bande ko pesa commentaire na yo. Voilà, ce qui peut te recoter dans live, pourquoi pas. Bande konangai likamuna yeli vraiment ezali kamuya Marcelo. Avant to bande yango to pesa bambote ebele na muto alinganga mingi na kati ya Belgique ya Maria na kati ya galerie oya tekaka ba bijoux ya kitoko ya garantie ya libela na prix ya bien en prix de gros. OK na galerie osombi bijoux et pas ya sœur na biso Marie. Okomona ekaka mwasi achaka chokote nzela minu na likolo nzela minu na se wanande ye wana ya Marie pito pesi pe ba mbote ebele epa ya Willy Lubokolo na kati ya Liège. Voilà mwana mataja tongo ala tatala te mbote na biso pe ebele lisusu tobosani yango te topesi na Schengen. Voilà Schengen, Mike Schengen toujours na kati ya Belgique topesi yope yango wana bande konanga bino sobotikali na lingi bino mingi ba mbote na bino bisika bozali nzambe ayeba kopambola bino bofungola matoi na makambo yo toyeko na ye kolobela papa Marcelo, pasteur Marcelo, pastek Marcelo ba kombo nyoso bokopesa ye bande konanga ngai na lingi na lobela ye mwa moke d'abord tangu soupe azali leki epananga bande konanga ina za ko yebisa bino ke makambo pasteur Marcelo aza ko sala na kati ya communauté ezali mabe makasi soki nazalaki ministre na mboka wana mbele na kangiye azali kopesa éducation ya malamu te na kati ya population na biso bande konanga ezali pasi ba bible bazali ko simba ba magie o bazali ko simba ba degré ya magie o bazali ko simba bazali ko sakana na petit peuple. Marcelo azali ko sakana na réseaux sociaux. Marcelo azali ko linga ba lobela e Marcelo komi matalana bande konanga eza pasi yangwana yeba pasteur nini oyo zokende yeba enfance na ye talaka pa na chose za na biso ba psychologue te tozala mutu na mutu ata ba violaka ye ata ba salaka ye mabe ata ba maltraita ye akosluka kaka na ndenge na ye moko a se rétablir alors que simba raté bande konanga Marcelo azalaka juste te botala ye bien ba signe na ye tanga za ko teya aza ko sauter aza ko ningana epesa ngana posa ya koseka tala mutu na sima mas o ba bengi evanda donc bebe la salisango penza tala na sima na ndenge evanda ya munene. Est-ce que moi si azalaka bongo mwana mobali pardon azalaka bongo te yango bande konanga kotala mobali te pona o pasteur o pona boyete tala enfance na ye mwana oyo akoli na ba parents na kati ya ndaku papa na mama soki ba parents wana baza pena ba parents o babengi parents avec paix ya munene mwana wana kozala na même éducation te na mwana oyo akoli na femme seule ou bien akoli na papa seul akozala na même éducation te donc nyonso wana kontaka donc bande konanga
mwana ayebi kokola na tata na mama na kati ya ndako ezala tata na ete mais azwaki kaka occasion ndeni bazala na tata na kati ya ndako ndeni ezala mama na ete mais azwaki occasion nda mwana akoni na balabala bandeko boko mona même ata soko moni pasteur oyo azoba nazali orphelin de père et mère omona réaction na ye na ndenge azofinga ba mama na ndenge azogangela ba mama ekokokana te na pasteur oyo akoli na éducation ya malamu. Alors bandeko nanga to sala attention kolala kolamuka tovanda kaka boye tomoni pasteur to banda na mwa source esalaka bien tomoni pasteur Marcelo aye kote ya biso mwasi na ye Blanche azalaki na santé ya malamu azalaki kobela te azalaki na makambo nyonso evanda aye kote ya biso lobi nini so nayebi te bato bakufelaka mbasi ndenge ni bazalaka nga vraiment mukolo Blanche akokufa na ko supporter yango te na mona nde Blanche bande ko vanda koto na gauche nga nazovanda na droite nde to bande ko lala na mbetu nde to bande ko beta ba magoda nde ni Blanche bande ko servir nga café nde na bande ko tumbola ye nde ni to bande ko seka na kokoka yango te bande ko eumeli te ndeko Blanche akufi tango Blanche akufi eumeli te mateya wana pe ningisaki biso tobi oyo mateya ya ndenge nini poni okopesa exemple na yo moko te obeka kopesa exemple ya bato si bakufela olobika bato bakufela mibali basi basalaka ndenge nini ta bamona basi na bango baza te mais yo zopesa exemple ya mwasi na yo elekaki même pas ba semaine bandeko ndeko mwasi akufi kokufa na ye wana avant a publier biso ke mwasi na kufi a dessiné lion moko boya munene alati couronne na bana 4 ndenge ye moko pe aboti na Blanche bana 4 moi lion wana ba chubiye ba mbeli et puis akomeli biso ke bo enviaka ba couronne o batu balati te donc Marcelo bazoloba na ye nganga na ye magicien na ye mutu pa ya asimbameli azali koloba na ye ke il faut lobaka vérité na population to mona kango même na musique ya zaiko langa oyo chef nango ti lelo awuti kobala na âge ya plus de 70 ans abali mwana ya ba 38 ans moins de 40 ans bande konanga balobaki o ezali kisi eza magie babandaka koloba yango na miziki na bango mais peuple congolais kangaka matoi tozo mona ngo pela ba miziki ya bafali ndenge bazotia ba signe bozo mona ngo na ba mbiye bozo mona ngo na ba gola mais boza ko kanga matoi boza kuna te bozo tala so botali ata faire bon otali ba tatouage eza na ye eza muta normal te mais bozo kanga miso peuple mobimba kanga na ye ka miso atambolaka lokola nyama oyo chauve-souris amonaka te eza pasi na peuple congolais alobi na biso mwasi wana akufi wapi akufi na makambo ya BBL place babongisaka mabele bazoko lift komatisa masoko bande ko bolimbisi na terme mais akufi kuna lelo bato ebele bandimaka te ke akufa kuna te pona nini boza kaka ba aveugle eloko akenda kosala kuna esi eyebani akenda kobakisa tolo ça n'a rien à voir kaka sa maboko ça n'a rien à voir abongisa sima asa bongisa sima asa katsa libumu na ye mbalo ebongaki abakisa mabele eloko nini mwasi ala bande koluka point d'interrogation parce que azaki déjà na mbanda déjà ndenge abandai kofanda wana azalaka déjà na bambanda na ye ba pasteur wana nde bomonaka babimaka na ba fille ya église ka ndenge ba kofi babimaka na ba kofifi na bango ndenge pe bango basalaka babimaka na bango mai kalamba pe ndenge azawana abimaka na chanteuse moko azawana babimaka na bango donc bon nzambe ngo penze ezalaka na ngote bandeko nanga alors ndeko yozoka pasi yozo lingo kota lola mais bango mo ba passer bali kokota lola te est-ce que lola ngo ezalaka bien ezalaka te question mark to longwe wana bandeko nanga ndeko mwasi akufi to fandi na biso pasteur Marcelo aye
alobi en tout cas nga kobala na ndimite nga na ko bandela lisusu te ko salaka batandela nga liputa na kota boye na pesa boye alobi alingi yango lisute bongo sikoyo pas même 3 mois bandeko nanga pona nini kozala na non respect ya mama ya bana oyo boti na ebana même si olingi obala même si obandi dia kotalela bandi kosola na fille moko pourquoi pas garder ça oye pena na cher eza lisu na makamba kote ya te banda zonga ate ya kaka mwasi wana na mwasi wana na mwasi wana Marcelo Keba kozana na courte vie Blanche alata yo mwasi ngo zobala elili ya Blanche ou bien mwasi mususu poza kadia na mwasi ya mundele avandaka na kote ya mama Mobutu kuna eye bana nango Marcelo eloko yoko bomba ezate bimisele biso mwasi ya mutu mwindo total soko yeka na ya mundele wana aza makangu na oya banda kala oyeka olali na tongo la muki boye oh non o changer lisusu yo mtolobaki okobala sikoyo te ozana pala kobala te eza pasi oke okomi livre oye nango ndenge nini ya ko choisir libala ndenge nini ya kobala après kokufela mwasi pona nini koloba pete ndeni kobala après kokufela mobali donc biso basi soto kufeli mibali bino basemeki bino bandoki basemeki ya bandoki botala kali toujours aoumelite alinga bala na ye nyanya boy na boy boko tia mwasi wana panzi likolo ko azwi ata mwa chéri moko akwanza kata ye boye ko bengana même na lupango bima na lupangu toyoki ozwi deja makangu na yo longa na lupango ya na biso bima na boy entre temps lupangu wana mwasi wana za na 50% na kati ya lupangu wana bana na yepe ba na 50%. Donc azape na droit ko tia même makangu pa ye na kacha ndaku wana parce que aza na 50% na ye soka solo na bana bandimi mama okozwa chéri na yo akoko vanda wana me tala nde ba ya ko benga na ye na basemeki ba ya même ko loka ye mais soki mobali mwasi akufi ako ye patikani na 50 na bana 50 mais yaza na droit ya komema mwasi musu na kati ndaku wana comme Marcelo azande na droit ya komema mwasi musu na kati ndaku wana soki Marcelo akufaki mbele ba mama na ye wana soki ya Bakivu soki ya Rwanda soki ya Burundi balingaki batelemela Blanche kaka Blanche soka yaki alobake na lingi na bala na ngai ndenge Marcelo aye na ngai naza wana te naza na don alobi kutu don naza na don ya ba veuvage wana te bandeko elingaka ezala ndenge nini na kati ya mboka oyo boliko sakana na mwasi trop mwasi faza l'esclave c'est fini toko ndimango lisu te mobali akufi lelo après 1 mois parce que mwasi pe nenga bimaka bongo mibali balingaka pe ye na nzela aza pe na mobali na ye na ndaku mibali pe baolinga ye oyo pa zoboya oyo pe baozo insister siko soko kufi na période wana mbala moko mobali wa bande ko insister mama ndima parce que eza kitoko te toze su bozotika mwasi na archaïque bino mibali bokoma na Android bokoma na monde moderne ce n'est pas normal mais je sais que ba mibali pe belé baso sepela na Marcelo te et puis bandimi ya Marcelo bozali bino nyoso boza envoûté boza sous l'emprise du diable. Oh, peut-être Satan le diable, oh, bah, témoin de Jéhovah, bah, benga. Parce que ce n'est pas normal, attends, tout le monde en église, à comprendre que papa, oh, a bandi liboma, Marcelo, moutou, eza, sous malam, mouté, Marcelo, makamba, oh, beza, kito, côté, moutou, mon côté, bino, so, amen, bozo, sauté. Kobala ya Marcelo, et kopé, sabino, ni. Et quand tu solo la terre, et repère son bon côté, et qu'on salo et l'autre côté. Mais pourquoi boza ko sauter dans quatre églises? Qu'est-ce qui ne va pas l'église de la pension? Comme on nini. Bah, les gens ça n'a pas passé. Donc, na yena kanda moko boy, o babenga colère sainte. Pendant non-respect, ya maman ya banana yo. Marcelo n'a commis ce qu'on a point. On a expliqué très bien.
Marcelo yo, il fallait ozaki mutumoko, ozala pasteur te. Fallait yo, maman na ona tata na yo, ba memo pa ba psychologue ba traiter yo. Ozo baby sa communauté. Déjà à l'âge de 7 ans, yo bazo beto ba goda na sima yaya. Deux fois na âge à 7 ans. Papa, ti yo comme on a 15 ans. Donc, tu es là, naebi kutu te tom so pozo lingo ba l'avant. Est-ce que yo vraiment puissant, 100% puissant? Mais ba beti yo magoda, ti na ba 15 ans. Na sima botala ngade konanga bolanda. Botala mibali ni boko bala. Oza polele na sima Marcelo. Mais moi si aye ko linga yo. Bolingani bino na bino na speaker bino via blanche très bien. Bolingani bino na bino bataba ba oya wuti na kindumba, oya wuti na ba magoda sima. Mais tala ndenge bokonde ko tchela batu na église comme si libala na bino et yango ndeko kandenga lobaki na enfiye pas ko surtout ce communique moi si na mobile air nyoso anetinga na osala émission boye allez wifi aye bisous boye les libala te libala ezala matala na terre libala bieza la lokola leki na kulutu boza lokola leki na kulutu batuko ba otala boba oye bate bazaka moi si na mobile oya ba matala na wana balataka ndenge moko fourna tailleur batongisa libaya ta bazokende bamona ke no ba matala na pambala botala blanche bolanda ba mate ya nini Marcelo akumisa mwasi wana te ngala kansaki blanche asuki sa basi nyonso mokili donc Marcelo na misu na ye amona ka su mwasi kitoko lokwa blanche te mais pas même 3 mois oh si ko fiançailles yango Marcelo yo sali na mwasi yango na mukolonie ocheli to mukolonie ba critère na ye ba qualité mwasi wana yo étudier que ako accepter banana yo mukolonie est-ce que mwasi wana asa message na banana Marcelo ozoye ba ke banana baza bandundu est-ce que ozoye ba ke banana baza bandundu faut te rappeler yo pono ba ke banana ba bandundu. Yo kanti maman nyoso, moi si nyoso a supporter avant de la bana bandundu nanda. Donc oya ko boa ki sabana, otinda bana ba pays mususu, ba ke ngotanga misika. Donc bazanga mou ya papa na ya maman. Ça c'est la méchanceté Marcelo, même pour tes propres enfants, oso respecter bangote, belle famille na yo, oso respecter bangote. Oso ko annoncer na chair. Oh balobarake place l'esprit saint là yango ba cher na bino eza na ba kindoki eza normal te. Moi je ne sais pas ba pasteur hein ce qui pourquoi bozo koka ko corriger été ça ce n'est pas normal. Moi c'est à Koufi bien même pas 3 mois moi c'est à Koufi et ça qui même une semaine te ake okunda moi si mbangu pas même longtemps ake ko tia Pierre Tombal nyonso et puis il a dit que j'ai pleuré ma femme. J'ai dit, j'ai pleuré ma femme pendant 3 jours à la moukite. Ngaïdei nange sili. Oh, ça c'est la folie. Dei ya moutou, oh, linge sila kate. Moi, ma mère est décédée il y a maintenant 30 ans passés. Maintenant, la kaye, même pas 30 ans, même pas plus de 30 ans. Mais si les lots de maman nangeza, il y a des choses, je dis, ah, si ma mère était là. Ah, si ma mère a tika ngana ajo, ma kamsu nangana kutana nangote. Mais yo, oya tikeli yo bana 4. Et puis même na vivant ya moi si na yo, ozalaki na bonne, oya banda occupé moi na wana. Mais pourquoi koki ko pesa bana nata même pas une année même 2 ans, il y a chance. Ba ye bana nu yo papa, o linga bango la sa bango na amour moko boye. Même les blancs font ça. Eh, attention ko beta bagoda kenyo ko beta ngo musika na cachette. Olingo la ksabiso ke ngolo bake yo lingi lisumu te alors ko za muta monde mususu. Olingo ko la kisabatu kete ngana ko vanda na ekobo te. Papa, ke osa no ekobo tika lukuta po okota lola te. Yo za mwana nzambe te. Mwana nzambe, nzamba permettre mwana ya ye na seta ba beta e magoda na sima. Te ozaki dia demo banda kala yango moneko babeta o magoda na 7 ans. Mais oui
Même bato belo bozaka ba violer wana. Non choqué bino. Il faut bo tout na nzambe bien. Parce que bozaka na nzambe te. Moi na nzambe ba nzambe o permettre ba violer nde. Aotika nga osala ngote. Asala ngote. Tout na batebele baza violer kaka na iba na nga Yesu te. Quand tu connais Dieu, tes parents, bah t'emboli bien. Bah y'a violer comment? Mais non, Marcelo, ce que tu fais là vraiment, mais franchement, ça c'est jouer avec la population. Oh bazo peson bongo. Oya kote ya bango royaume des cieux, oya kote ya bango bolingo, ozo kote ya bango libala ngo ba ko bala nga batongo zo te ya bango ba na mbon. Yo lei sana basi yango. C'est pas bien. Allez, moutou azui moto na e, azui nini ne, aye petit pa na yo Marcelo, pour na juste, aya koyo kamate ya ke yo lingo bala. Bana na yo wana bandundu wana. Mwasi wana ozo kende kozwa wana na quelques minutes. Yango na oye sabino ke a mwasi akala. Ayeba déjà Marcelo, ayeba bana na pe ba yeba ye. Parce que c'est pas facile. Au moins na basi musu au moins aboti mwana za autiste mobali ya kimie babala te hein bazalaka na bana na bango pourquoi parce que azoye bate est-ce que mobali wana akoya kolinga mwana na ye akoya ko vivre biloko wana azo batela na mwana mais toi aussi tes enfants baza na problème à peau c'est comme si moi si moko ya sali bango kanai alingi so basombela bango ba crème te alingi basala bango suki te basa do ba no ba kobima ba pota ezal ozandenge di yaka ko yebisa biso kake nazalaka dia na mwasi nanga bolimbisa ngai na koyaka na ekobo na koyaka ubia olobi kaka ozana yo soki soki nani na bible ozali na basi ebele mais ko yate parce que même l'air to ba mama ba vandaka ba papa ba vandaka ba conseillaka ba jeune. Qu'est-ce qu'on dit na ba jeune? En tout cas, tozo senga fiançailles na bino et ça. Oh, y a même pas annoncé que Kalate na lingi na fiancé. Les gens même pouvaient comprendre. Ozo ka na zo bala. Oh, donc période de fiançailles oh bopé ça rabatu. Surtout dans l'église de maman Langi. Maman Langi donnait même 7 ans de fiançailles. 6 ans de fiançailles. Ah bon zaka ba fiancé. Azoba te, nan nzamba libéré esprit de sirène nan bimité. Yo mobali boy, boko wume ya ba fiancé. Mais yo Marcelo na 3 mois au lingi fiancé et puis comme il prête au bal. Oh non. Bandeko. Bo fungo la miswe. Biso c'est fungwama. Moi j'ai pris, je suis 100% mouyisu. Ah, boka ba terme. Mais je ne peux pas tolérer des choses comme ça. Ça, c'est d'abord ma maman. Oh, boza na kati église wana. Mais Marcelo zote ya binoni. Donc, mi bali na bino bako remplacer bino après 2 mois, 3 mois. Bozo beta maboko boye kocha ba dim. Boza ba mbama ya maboma. Boza ba foolish woman. Ba crazy. Ba kizenga ba mama. Église wana bongaki ba mama nyoso bo bima. Mama wabengaki mama Blanche. Lelo bo libo ya ko benga mama Rose. Le long boni boya ko benga mama Rite ba kizenga ba mama bo ma yele ta même si la Bible les autorise que abala mais akobala na ye mais respect nanu ya mama Blanche oya zaki na bino respect wana na respect ya bana na ye oh non bande ko na bando chité Bobi mana bino l'église na ye botika ye vide ayana mwasi na ye wana bakanga bino bobodo boboza na kati ya emprise du diable bokokaka susu ko raisonner te matoi na bino ekufa baboma bino batoi eza mawa pona bino très mawa pona bino nzambe merci opesa ngai penza o babengaka penza ko donc compréhension moko ya spécial parce que nga pasteur andeni nango pasteur andeni oh boniko est-ce que yé moko na Marcelo ana avant de pe na famille yo zo wela ko kene ko kota oko kufa oko tika ba limousine na wana so ba voiture ni na zaka ngo ba Ferrari ya bisenga mukuse
Blanche avant nango 18 ans. Mais mon bon modèle a koufi. Bon moi modèle a koufi. Atiki nyoso atiki na bébé. Bongo yo. Bozela boko koma loko amatu Samuel. Ko wele la nga kuta mobali ya bongo ucho kufela mwasi bongo. Le baso to banda banda kala. Mais quand ndenga kufeli boya ko linga jamais. 3 mois. 2 mois pamba. Te Marcelo tango ozali na voyage kuna ozaki na mwasi na yo. Okende yo moko te. Otikala peka kozala na ba plage. Pa ya bato na ba plage ya bata mitakala okendo sani. Ba plage wana nga na uti kuna. Bato be na ba plage. Baza na bango na ba caleçon. Ba caleçon kutu muso ekota na nzela. Yo pasteur. Wando kelala na ba plage. Na monota na plage onde na ngana filmer yo. Obiki parce que ba congolais ba linga mingi ko na ba plage te. Yango no kede na plage mo boyebi ke kuna pina ba congolais nada. Boyoka. Ainsi pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat. Que Dieu te... donc, à ceux qui livrent naïe, sur les... pour... les titres awa. Attends. Pour le... don... Ce qui les donne, on a bien temps. Ah, voilà. Pour le choix du conjoint. Voilà. C'est ça. Son livre. C'est ça, là. Là, voilà. Pourquoi faire ça maintenant? Depuis l'église, on est banda, des banda. Banda, yo bala, banda. Ozara na idée, t'as aussi le choix du conjoint. Ngala si nalanda maté, on a le choix du conjoint. Ote yango moulaï. Fiançailles, il faut yebaye. Toi-même, tu as fait combien d'années avec Blanche? Bah, vous savez, qui 6 ans de fiançailles. Pendant là, qui ça Blanche pas, bah, tu savez 6 ans. Bon, après Blanche, article on a bana, yaba ndundu. Oh, baza ke baza na besoin. Moutou monga ya ko stressé, bango te po ababima ba pota. De yo, ningo sa la choix ya fiançailles dans 2 mois, 3 mois. Tu es méchant, hein? Et puis, ozo batupe ba, bozo ka ba cri wana ba obeta, ba mama, mama okansa ba ozwayo, kasi yaka okufati. Ba jeune fille ba zoba, ba mona kaka, ba yebi ko débrouiller te, ba yebi ko bundela mboka Congo te, ba na pasi bobimba ba lokwa bazaka na ba mboka, ba yebi kake libala nde ko bongisanga. Na qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Blanche abongaki, boza sûr. Sora zaki apenza balinga ki po na ngande na zaboy soki même na sali suki ya mabebo ba olinganga kaka na sala maquillage tene ti lelo na sali eloko te maquillage ezati eloko te rien pas de poudre rien ba olinganga kaka na kwela libumuti na se ba olinganga kaka me bino so bokweka libumu bala bayeyo asala bo ba bayeyo wona mobile te. Ok, nous avons 4 banzoto, au final, baksa mabel. Mabel, on peut faire un bâtiment en haut. Mais il va finir en haut. Eh, mabel, on bâtiment, ils ont mabel en final. Ah! Et, je ne vais pas tarder dans le célibat. À retarder dans le célibat, Boso CP là. La primeur au GA d'avoir ma confirmation. Boyoki? Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Linga dit il faut ça à 5 ans. On ne te demande pas 5 ans. Hein? Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Bandeko boyoki, eza pasi na mawa. Ba pasteur aboy. Donc bolongo na bandaku na bino. Prédication boye, le choix du conjoint. Na Bible wapi. Choix ya conjoint wapi. Yo kanti vraiment bandeko na ngai. C'est pas facile pour faire le choix du conjoint. C'est pas facile. Si on lingi choix du conjoint bien, chemin à malam na kati repas. Eza na live together pas sous les baobas. No yeba ba critère na on a yebi pe yakuna.
no balancer. Mais yo yebi ba critère à mutu to kuta na munanzela. O sala choix na enani. Yemoko choix ngwa sala ngoka. Pour le bakaroté, je n'ai pas les dons. Dons du célibat ils à parmi les 5 dons, eza biblique qui na verset ni. Abandi côté yabino même hors biblique, mais bobé taka mabo. Vous allez partir en enfer. Et vous avez un problème, Nabino. Marcelo, yoka biso bien. Tu n'as pas l'amour de tes enfants albinos. Tu n'as pas l'amour de tes bokilo, la maman de Blanche et sa famille. Tu n'as pas le respect de ton père et de ta mère. Tu n'as pas le respect des femmes là qui viennent dans ton église pour prier. Tu n'as pas le respect. Toi, tu es seulement toi. Tu te vois seulement comme si toi, tu connais tout. Tu n'écoutes pas les conseils des gens. Tu es têtu. Tu te vois comme si je suis l'intelligent, je parle bien, je fais des études dans des bonnes écoles. Moi, je suis au-dessus de tout. C'est faux et archi faux. Un jour, tu vas tout laisser. C'est toi qui parlais ici. Oh, tout est vanité, vanité. Tu as déjà donné quoi sur tes biens-là aux gens? Rien du tout, zéro. Tu es vraiment méchant, un pasteur méchant. Qui ne respecte pas les femmes. Nakomi nanga souka. Partagez, mission likée. Binonios. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Prière à boy. Tu vas faire ça dans ta chambre. Oh, prière ressemble à liboso batou. Que Dieu t'aide à te remarier. Pour nos paix, ça batou l'esprit de l'impudicité dans cette église. Les jeunes filles vont commencer à comprendre Marcelo, à faire un cauchemar, tourner dans ton église. Beaucoup ils ont vu Marcelo comme mari de nuit. Sûrement qu'il y a une illusion. Ah, Blanche est parti. Baba Lobo a Zoloba. Ah, ils ont la tangaï. Nzambe Mounio sont prié le kaka. Marcelo a kobalaye. Et ça bien te. Balobi Mouto a fait un scandale. Boké banaye na kat église. Marcelo a fait un scandale spirituel et sexuel na kat église. Azo côté de ma fille, c'est Mars Dirbé. Ma fille, l'autre kaye. Alors vous voyez ça, comme ça, c'est bien. Bobiki, heureusement, je suis au Congo. Si j'étais en Afrique, et puis, parce que quand on a en Afrique, dans Niazaka ministre. Mes amis, et tous, donc, Bobika kaka, Dieu n'a pas permis tout yabakoto. Bino bataboy kamas après ma terre wana kaka aucune prison. D'abord ce que l'église na non ils la pété. Ngaso na zana Congo. L'église ezaka 4 églises. Oya liko nyoso oya aboyi na e tu sors. Oye au senga zilo que c'est l'église passe mususu. 4 bokozaka derrière l'église wana. Ba église na bino nyoso. Je vais récupérer ça et comme avec école. Mais je sais que un jour Nzamba vous permettre na kota na Congo. Je vais travailler là-bas. Vous allez voir les na fermer ba église na bino. Nyonso comme ba école. Ba école il y a menuiserie, il y a école il y a couture, école il y a boy, surtout église à Marcelo. Et qu'on a l'école pendant la menuiserie. Bando ça ba mbetu ba mabaya ba nini ba nyonso na ba bibende ba baya ba école. Nyonso bando bimaka kuna l'église à Marcelo. Olingite au sel mobile battu na prison parce que l'église on est bambongo na binote et ça bambongo ya peuple donc gouvernement a le droit à récupérer l'église wana. Normalement ici c'est comme ça quand vous sommes eloko na église et ça na combat motute au cas il y a problème il y a dislocation pour bien bon et ceux qui na maboko l'état mais na Congo boye bilwa wana te to ya otie la binwango ba église mususu totonga ba maternité ba église mususu totongi ba université. Vous allez voir un jour parce que ça vraiment bo baby si population la mama te ezangatina mibali bo fungula matoi fo lela mwasi na yo ezana tante ezana ngona delete mais lela mwasi na yo surtout so bozana bana. Sinon, un jour, tes enfants vont te rejeter. Je vous le dis la vérité. Bana ba linga ba maman la bango mingi. Ba moni que papa kutu linga bana ba ya ko yebisa yo. Papa, pourquoi tu restes comme ça?
c'est le moment où je moi si maman est déjà partie. Oh bala moi si ne sengo. Même si moi suis na yena moi soukou moi na ndaku. Ah papa problème té biso moto lo baki au bala. Mais soki bozo zwa kaka basi boyaka ke oh kaka pona magoda. Et un pasteur azokoka ko s'abstenir magoda té. En tout cas, tellement bandango pe na 7 ans. Tolo bani. O bandango na 7 ans pasta. O zwat o soukwa ma mémoire té. Est-ce que ça la ngope bien? Yobeta ngope kitoko. Tam soupe 0. Bilobela kaka wala. Yo mto ana nzoto lokwa moi si. Obeta ngo bien. C'est na tiki yo ana vraiment bandeko bo like bo partager mais Marcelo ce n'est pas bien, ce que tu fais là c'est mauvais. Garde tes secrets tranquilles. Que non ninga moi sinon na silence. Zoa fiançailles na silence. Bana na silence parce que nous les femmes nous pouvons pas accepter ça. Et puis biso basi to salangote. Moi c'est au salangote. Le bana été sur moi ça ozaka liboma le quoi Marcelo. Mais moi c'est azo raisonner. Même si na souko lingé sous mobile noté, mais tu vas respecter moi ata même une année au vanda. Une année que dans ngo bango Marcelo. Ah quand tu as solo il y a 2025. Tu peux pas attendre. Ozo ko beta dama solo y a fiancé mo boy, y a moi si mo lingo bala. O bande ki fiancé mu kolonini. Oh non, bande ko nga mibali, to se respecter. Boye ba ko respecter biso basi, biso pe basi to ba ko respecter bino. En cas au bozate, to yeba quand même ko se respecter na mémoire à mutu. Période douana tala kutu okoku fait la même yaya na yo au mona lemso vanda ba mso vanda la taba pile na kala ala ti pile à grand frère na bango pendant 2 ans hein tant ba vanda la taba pile ay to la ta pile ya na biso metala lelo même ibana na biso na poto to laksa bango pété ndeni ya ko respecter ba mort to laksa bango ta ce n'est pas bien faut to lakisa bango biso bamakambo to sala ba mindele ba sala na bango te mundele penga so ipa kufeli mwasi boy o ma pa fana na ebonga bala ne bisu te hein makambo ebele to sala ba mindele ba sala ngo te to eba na eba te to zwango wapi so na diabulwe na so comprendre parce que bon non nous sommes en Europe nous sommes intégrés mais les blancs ne font pas ça. Même le pasteur a koufeli moi si, naza le pasteur moro awa moi si a koufela mobile. Ya mundele abali nante. Abali na été. Aza wakana na quartier ngana vandia. L'église a mindele. Abala soute. Ape ako bala nae. Aza na age pa kozwa mobile. Mais donc aza zoba. Non. Abon attendez sali. Vraiment bande konanga live together. Merci na mino bozo benga. Merci la nous chance yozo mibali awa au Bengila danoise na 0044 74 38 03 16 23. Voilà Bengala danoise et Rosala bien ozo mobala malam ozo mobali ya et moi si ya malam solitude ezamabe mais ezate na ba veuve bo to kufa mibali siko bozana na solitude bozana na période à deuil. Bole la na mibali na bino, bole la na obasi na bino. Bon boya ko lamukasima. Na mwasi angozo kelinga mobali wa kufeni mwasi. Ina nena mekokite. Ba mama, boye sopa bino. Na mibali yango, bo kelinga basi o ba kufeli mibali, na mekokite. Obanga teke yo mopo ko leka. Il faut bo étudier na mwasi yango. Est-ce que ça l'esprit de mort? Ou bien mobali anga l'esprit de mort? Ponani kipembe kimukuse kindaku bien nini yaya okoleka kanga pe moteme ko banga bana ndundu te bokola bango malamu yo mtozo welela oya wana abon attendez salut je vous love likez mission partagez je suis avec vous allez bye bisous.